Bana poto ba maman awa événement ezalaka moko le 11 mars na ville neuve Saint-Georges clan langa langa ako sepelisa biso ba maman na sanza biso ba maman une soirée spéciale honneur à la femme na sanza oyo ba maman bozanga te bozala ebele événement ezalaka moko le 11 mars clan langa langa va célébrer la femme. Ce sera au numéro 1 rue Colbert, nous sommes à Villeneuve Saint-Georges Mbukaya Franqueto Mokondia Villeneuve Saint-Georges, un événement et Bongusami Nandeko Emile Zola na maman Henriette Bombo ma maman Tozala Ebele Mokoloana le samedi 11 mars pour célébrer la femme, la soirée spéciale oyo iko salima ilongo na bandeko la biso ya langalanga mutu azanga te ngamu ko pena kozala wana tokutana kuna samedi oyo na Villeneuve Saint-Georges 1 rue Colbert pour célébrer la femme dans cette soirée spéciale, soirée d'honneur spéciale organisée par Émile Zolana en Red Bongo pour célébrer la femme à samedi 11 mars. Ouais, bana Paris, bana Villeneuve Saint-Georges. Événement mounene soirée, yaba mama. Honneur à la femme. Le 11 mars, oyo 2023, oyo. Et koyinda, to ça l'honneur na ba mama groupe na bino boebi ke le César du clan Langa Langa. Nouvelle formule donc bon raté pour rendre honneur à ma maman na Villeneuve Saint-Georges avec Yemei Koloma Solo Émile Zola Koloma Solo et aux alarmes mon na Villeneuve Saint-Georges na numéro 1 rue du Bois Colbert na kanga déjà l'adresse wana rue du Bois Colbert na 94 190 biso benga ndengwana so bolingi na français na bino kuna 94 190 Villeneuve Saint-Georges entrée 20 € ya pamba pona ba mama po ba koya so boya na père boya avant minuit mama ko futa ta ko to fele boya ko vivre une nouvelle formule eloko asika donc bokozonga na plaisir na esengo ya kosakana te boya tozawana avec votre groupe le meilleur groupe à diaspora nouvelle formule le César du clan Langalanga avec Yemei leki na ngai de Brondao akozala pe wana de Brondo Saramboka empereur nono monzuluku akozala wana ekoyinda nazo eloko bongo liko anezate na suki wanate Adamo Ekula le leader naturel du clan Langalanga le commandant suprême du clan Langalanga le pirate des Caraïbes Abakouk prix Nobel de belles mélodies les Nations Unies avec 615 pays sous contrôle Milima Yonanen allez à très bientôt tozoya ekoyinda
Ba maman, ba papa, boza wapi. Tokozela bino le 11 mars na Villeneuve-Saint-Georges. Boya ebele avec le clan Langa Langa. Ya Adamo et Kula. Et puis équipe nae mobimba. Ekozela biso ba maman, bobo san ba papa te. Poto kende ko ciel mukabizo nyonso kuna. Ekozala soirée kitoko. Boya ebele. To passer moment ya kitoko na bandeko na biso ya clan Langa Langa. Bobo sanate, bobu kanate, tokozela bino po to cielo mukabiso nyonso. À bientôt. Allô, Paris, bana partout. Arrondissement surtout il y a Paris, Bruxelles, Allemagne, moi Suisse. Hein? Bamote basalam ba place Bozali. Émile Zola Koloma Solo, veut dire propriétaire de dossier nae, Émile Zola Koloma Solo, a même libino événement moko kaka adresse zaka moko le 11 na Paris na Villeneuve-Saint-Georges, na 1 rue Bois de Colbert. 1 rue Bois de Colbert, 94 190 Villeneuve-Saint-Georges. Émile Zola Libino, clan Langa Langa. Avec les leaders, notre leader incontestable, leader à médias, Adamo Ekula, Papida, hein? Avec Petit Nayemoko, leader de Obrondo na Mupanzi. Donc, Émile Zola, na porte de Paris Lambio Lambio, na tchouke bokulaka, balobi, à partir de 23h juste, moi sinon surtout, à se présenter avant minuit, entrée Zali gratuit. À partir de minuit, entrée 20 €. Ezala moisi, ezala mobile. Yo papa, yo maman, ce que c'est la ambiance, boya pour zonga na bisengo na bapale. Pour ezalaka na année, ezalaka une fois. Na année, ba fête sa modèle ezalaka une fois. Alors na occasion wana, Émile Zola alobi, moi sinon surtout à se présenter wana avant minuit, entrée gratos. Oye na yo boa kama no atana servette, atana liputa atana boa kama no ka ba mama po eza mukolo na bino. Ah ba mama, bo umela. Ba groupe ba mama Yabino, le 11, 1 rue Bois de Colbert, 94 190 na Villeneuve-Saint-Georges. Oyo gumu chuchu, supu. Ah, Émile Zola, Koloma Solo. Répète. Le 11 mars, avec le clan Langa Langa, gumu chuchu. Solution et amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93.
16 0033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours. Ce sont des œuvres